Elle croyait être heureuse pendant la fête de mariage et après la fête de mariage, comme c'est le cas de tous les autres. Hélas, ce n'a pas été le cas pour elle. Juste un tout petit moment d'être heureuse pendant la fête de mariage et peu de temps après, maux de ventre, un peu plus tard, elle décède. Elle, c'est qui? Nathalie Wangu. Nathalie Wangu, batelier poison, jour ya mariage naye. Jour même ya fête ya mariage. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nani a-t-elle qui Nathalie Wangu? Poison na fête ya mariage naye. Est-ce que ba famille naye? Est-ce que ba camarade naye ba wela ki mobali? Est-ce que entourage naye, marraine naye, parrain naye, ton nanye, pesi mbilinga mbilinga. Awa, ezali malamu te, pona kotanga ba kombo ya batu, ya mutatela ki e poisson. Kasi, nous sommes obligés, ya ko informer parce que banquette na biso la kisi, nani nde atela ki Nathalie Wangu, poison na mariage na ye pesi pasi ya kosakalate ya événement oyo et sala bongo na Sud Kivu précisément na Bukavu et pa wapi elenge mwasi na kombo ya Nathalie Wangu batelier poison jour ya mariage na ye fait un mariage et s'est transformé na matanga ka oyo et pesi batu pasi ya kosakalate ndeku yaya tozali na décembre bino batu bali ko pour faire un mariage bossa la attention po mabe koti na mokili. On se retrouve juste après ceci. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo
pour na ba mariage, ba conférence, ba réunion, pe ba anniversaire de rêve na bino. Bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage kitoko pour na etika la souvenir ya vie na bino mobimba. Bopesa confiance na salle de fête Salon Congo pour bokozala na bino de cité. Awa na salle de fête Salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba pour musique eza au rendez-vous. Climatiseur et lenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête Salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête Salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pe benga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance peu fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kutana ka pona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ya ozali kolanda biso na bongo na Bukavu précisément na Sud Kivu, oza na Goma, na Nord Kivu, oza na Maniema, partout ozali na Lubumbashi, na Tanzanie, na Kuala Lumpur, na Singapour, na États-Unis, na Brésil, et pas ya Nanush Mukoko, 10-31 Dieu, appel masqué. Mbote na bino sika bozwami. Comme on a ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ya soko zalimba liboso o mona biso la sengi na yo o s'abonner pour au moni lien wana soki o s'abonner ko bossa na te o fina bongo cloche à notification pour na ora takaba programme na biso ata soki mokete kasi yo vous allez déjà abonné ya kala to sengi na yo o partager to le baka yango chaque fois ya masolo to betaka awa soki peut être intéressé au te à partir ya ko partager na yo et ko sungande ko moko songolo esika moko pakala est-ce que okomi ezalaka ndengo wana toyena lombango ya kosala analyse koyebisa yo makambo oyo eleki bongo na province ya Sud Kivu précisément na Bukavu et pas wapi jeune couple bauti ko se marier jeune couple bauti ko se marier moi si comme on a yé Nathalie Wangu akufi mokolonini akufi jour presque jour ya mariage naie pour ne pas dire deuxième jour ya mariage ou soit 2 jours après mariage batu basalaka après mariage bayokaka esengo kasi ye Nathalie aoki esengo te Nathalie mariage naie ememe lié liwa. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y a partagé pour na oyoka qu'est-ce qui s'est passé? Tokozala mulaite, tokozala mukuse po histoire oyo et pesinga imutu ko soya ko sakanate na leli batu ba bengi par-ci par-là. Papa Fiston ozolo bateli solo ya Nathalie ndengeni na bino zela to vérifier li solo ya Nathalie et sala ndengeni ni e bongo to sala analyse ngai na bino awa ensemble. Que dans la province ya Sud Kivu précisément na Bukavu ezali mbale ya liboso te ya na Bukavu to na Sud Kivu makambi ya boye sala makamingi bozo se rappeler to la kisaki bino lisusu fimo pe boye akufa ikaka jour ya mariage na ye ezalaka nini poison kaka ezo pesa pasi ya kosakana te ya jeune fille oyo na kombo ya Nathalie Wangu jour ya mariage na ye mariage civil et salamaki mariage coutumier salamaki kaka jour ya mariage religieux bakei pe bien bakei une église basali o bako sala
Tango mariage esili, on n'a pas compris, on n'a pas donné la précision. Est-ce que pour image bozomona wana, image bozomona wana après bénédiction nuptiale, to yebite, basala ki yango na parc kaka to bakenaki série à photo quelque part avant bakena na salle po et Israël boye binenge salaka ba payer belé mingi la fête de yango pe la fête du sud awa soki bénédiction nuptiale sili o benga misa basili siko bénir batu bakendaka couple elongo na batu nyoso ba accompagner bango ba salon na mariage bakendaka bongo na jardin botanique kokanga ba photo bakangi ba photo esili na poko ande soirée zalaka soirée à mariage. Mais là on nous a pas précisé est-ce que Nathalie Wangu incident comme lié et c'est là qui pendant cérémonie il y a prise de photos to na en plein fête il y a mariage mais yoka quand même les solo. Oh boy comment on a photo avec défilé voilà Nathalie très contente bomo na jardin botanique bazo kanga ba photo après mariage libala esengo oh libala e utaki na nzambe oh libala ya boye esengo na likolo libala ya boye esengo na likolo. Est-ce que libala ya Nathalie Wangu ezalaki esengo na likolo bande ko pesi pasi Nathalie to supposé que nyoso to les gars qui ont l'équipe bien to supposé que bazaki na salle ya Nathalie a ebisi marraine na ye marraine na zoyoka libumu pasi oh libumu pasi ndani yo jour ya mariage kaka boye jo ba se pe libumu pasi tanga lobi libumu pasi quelque temps après Nathalie a commis ko fané douleur et l'équipe makasi marraine na ye a pessié moi quelque calmant mais esimbité donc Nathalie Wangu ne pouvait plus tenir tant ba kene un hôpital mbamoko kotina comment appliquer Crispo et leka ki makasi tango ba médecin ba interné asali moi 2 jours kaka donc à quoi le jour à mariage lobi nango et puis lobi kuna elle est partie pendant que ba sa ba réanimation ba tala ba tali ba checker ba moni Nathalie Wangu azala ki na poison ba tela ki poison ya makasi ya boyebi côté kuna côté est ba côté ya est kuna bande ko ba utiliser ka poison na ndenge moka ya ko sakana type donc bango kuna pour ko éliminer quelqu'un ba mona mingi poison ngo ko tila mutata retardé te ya otila mutu poison vite fait donc ozata na besoin te mutu wana vivre ta pendant 2-3 jours akende mbala moko tozo ko ganga tongo midi poko ya benga kabiso anti poison ezali biloko ya boye croyez-vous que ceux qui Nathalie alia qui anti-poison avant mariage na ye elinga sa eloko te elinga qui est neutralisé talati na zazo insister ya benga biso pona ozo numéro bande ko anti-poison ezali publicité ya mabete ezali publicité pona ko sauver bo moina yo ya ye ya biso nyonso tout est-ce que okomi Nathalie ba remet après que ça va tester surtout na ba ko mona que poison et police Nathalie biloko nyonso tout ya kati et commis déjà mwindu c'était impossible la ko sauver Nathalie tala mwasi kitoko mwasi bonzenga akufika kaboye jour ya fête ya mariage na ye est-ce que tout ça la raba analyse kabu poison wana batela qui est jour ya mariage pendant que banaye kolia tant que banaye ko se servir to la gisabino awa salama kana Cameroun comment est-ce que ba marié ba kufa bango no surtout na plus de 20 personnes ba kufa jour ya fête ya mariage kaka pona nini ba chaka poison na biloko ya fête ya mariage ya yo muto linga okene fête ya mariage on a kolia te na okene na fête ya mariage na ndenge nini na fête ya mariage et ça la ka ben incident belego yebi yango ya ça toujours était pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Yaya oyebite muto pesa ki service traiteur responsable na ye a cause ane muté mala mais ba tout ya kozwa po balamba na fête na yo est-ce que oyebi état d'âme na bango ezo pesa pasi ya kosakana te yaya to suppose que basalaki bango na biloko poison na biloko ya kolia mais pona nini Nathalie kaka muta kufi mobile na azali bien portant parce que to mona kayango tango ba marié ba kena kosa biloko ba bango bandaka te ezaka même biloko ba baliaka même biloko ba marié baliaka est-ce que Nathalie abane ko zo yango yemo ko hôtel luto ba ne ko servir so ba servir bato ba ne ko servir wana service traiteur wana Azoa kita ya ko glisser le poisson nini là je ne crois pas
Là, na mona ambigué parce que elingo la Nathalie Morote elingo la peut-être na mobile na inde ba kufi tona quelques invités ba kufi wana isaka ba hypothèse to solo la ba hypothèse to solo la eleki est-ce que Nathalie batela ki yango na kitité parce qu'il est comment monsieur au pomper ba pomper ka fou na kita Nathalie à mariage tanga ofand avanda ki wana tanga avanda ki wana yango de côtier rapidement na nzoto te on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que Nathalie, batela qui a mon savanté, batela qui est poison na kabelo na été, batela qui Nathalie poison na kabelo na été. Est-ce que batela qui a na robe ya mariage na ya quitté tout est possible sikaboué. Yango, ceux qui batela qui a na kabelo, ceux qui batela qui a na robe à mariage, ba nani o balata qui Nathalie ya. Yango na zo insister ya. Le mariage c'est quelque chose de sacré. Tango c'est la préparation à mariage. Et le quoi liboso discrétion. Après discrétion, il y a intercession. Sambelaka pour avant, pendant, na après fête ya mariage. Ya koba les alili se quitter. Batu e belé, bazwaka chance ya koba la te. Batu e belé, bazwaka chance ya koba la te. Et surtout ya to supposé nini. Est-ce que Nathalie Wangu babandaki kowela mobali na yewana na camarade na yemoko songolo. Est-ce que mobali ya Nathalie azalaki mobali ya fi moko songolo tango aboyi fi wana aye kolinga Nathalie? On ne sait pas. Ba secret wana saka ba point d'interrogation ba finde ba parce bana basi bazana makambu ya Baya basi bazana makambu ba vérité cachée okoye bate mais yo ata vérité cachée ngwandenge nini yo pena okobondima muninga na yo akufa yango bino bato botela bato poso boka ndeni oyebi ke nenga aliwa bela donc na télé poso akufa dans quelques heures o fa no penier o yepe matanga na ndenge nini ya et puis si passe ya kosakana te. Est-ce que vous ne pensez même pas na famille ya mwana mwasi wana comment est-ce que muninga bakolele pas famille na bango peut-être azala ki likundi ya famille non seulement ça ata ok pas mobali olingi moninga atika la veuf kaka boyido abali a sepeli kutu a okina bilengi kutu ya mariage yango te kaka na fête ya mariage to banine Nathalie akufi presque na jour à mariage na ye parce que ta appliquer Christ bakena wana elle ne s'est plus réveillée le deuxième jour elle est partie ya baka o eza légende. Entre parenthèses, ngana sina monaka oyo salama pe na Kinshasa à l'époque tu na Kinshasa ba benga ngana filmé fête mora mariage je me rappelle fête à mariage wazala ki na paroisse onini paroisse Saint-Luc Saint-Luc ni za kutoka na ma campagne oui na filma fête ya mariage na Saint-Luc après wana ba kena chercher sa photo na pourquoi mariage et ça fête ezaki mariage na na Saint-Luc la Saint-Luc côté à baka ainsi que on tourner qui moi extrait un film à la vie est belle oyo extrait oyo mvandu alandaka moi snae kabibi o kabibi akenaka na papa wemba na terrasse mo ba vani na zoli za na ma campagne sika ba lia et puis mvandoyer oyo kabibi asotaka mira kimie koso et sika wana ngana film fait un mariage wana fête à mariage et sili et si là qui a vu qu'à fête à mariage des alarages et si là donc boutou parce que ba 0 heure ba marié ba kenu de non c'est consort toi lui ko bunda bunda na commanda ko ba désert na komika ka boyena ndaku po ba marié ba kenaki de 0 heure na komba désert ba désert 30 ba fandi na tigi ba caméra na se reposer ka muke ba benganga heure ni na 4h30 6h 5h gris Fiston zawa pi na bina zawa est-ce que bande si la bi atayo moko to aussi ka fait à mariage siko bande ko si la neote yaka suna tongo à l'hôpital ngali la clinique ngalema yaka ko fine po mwasi akufila bi nini o mwasi akufila maria akufi ndenge nini na nuit de noces karaboe taba fa na nuit de noces donc tangu ngozo wa makambo pesa makambo boy mbamoko mwasi apike Christ ba fulufule bali ko bimna munoko ba kino hôpital mwasi akufi nini ba seli poison par exemple o eza légion eza légion bayaya basi baya mibali to salaka angele makambu ya mariage ezalaka te que tout le monde pour mariage na yo surtout baninga on accuse pas les amis mais salaka angele batu ebele ba sepelaka te yo yekut neni ya bala neni yeto baneko baluka na wana kutu fimo ka salite nga kutu bien nga petit android na balite et bon ya bala neni ya est-ce que ba choix na ça ba choix na ye ba guna yo et ça ba guna ye
bobota makandengzela peut-être bokota kutu mapasa bokobota majour moko mwa moko badati moko consort ba pire massa boliaka sani moko bo changer la kabilamba mais destin ya mutu nzambe nde mutu ayebi mutu na mutu na destin na ye tala sikoyo okata vie ya muninga kaka boye otali atate siko tango siko yo yaya na sengi na ba famille ya Nathalie Wangu o basa na Bukavu bosala ka angele ba master tout baza pire ki awa kipiri ya sudesa no kipiri comme pirate siko muninga kufi okomona master moko akoma ka sera mobali ono alambela ka mobali ayaka kosono ba ndenge nini à part ça ezaka ba hypothèse tozo solanga pembe po ba côté wana eza ba côté za moi suspect mbote na bino ma de ya Bukavu ya Nord Kivu nous sommes de cœur avec vous radio le connaissez ba groupe belé à Bukavu pour battre la ressource dans Bukavu yango to sala ka analyse est-ce que il n'y a pas eu quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas eu une relation quelconque entre Nathalie Wangu na Mokonzi Moko? Il y a ba soda côté wana, il y a ba rebelle côté wana, ndenge Nathalie aboyi kolingaye. Azula na Nathalie olingaye, yango wana a préféré peut-être la musique à Nathalie Poisson. Poisson wana est-ce que chamaki jour ya mariage? Pendant qu'on lia, to sali ba analyse awa to moni ke et pesi pena moi bienté. Batu ebele ba ko bano marraine ayebili kam oyo marraine aye ayebili kam opo marraine a pesa quelques pulses comprimés pour la calmer en hôtel marraine ça a devoir na ye ba sala yango pour a sauver mwana na jour ya mariage ya jour ya mariage senga za ndoto kolongoro bo pikilike za la makasi tala sika pasi tala ba image wana mwana cimetière ndenge mobile na ye aza inconsolable andima kité ba projet baninga bazalaki nango après mariage et katanika kabo ya finalement où allons-nous makambu oyo sala na Bukavu trop na est sala ma trop pona nini ya est-ce que ndenge muninga na bali yo pesi esengote ndenge muninga bali e pesi esengote chéri wana bozalaka na ekala yo kokai kobala ete omona ki akomi mabe ata susu elengite asukutu otikiye mutu mususu azuye a façonnier a kena eti na mariage yo ki de kunya otinda batu ba empoisonner na ndenge nini ezaka ba hypothèse to pesa mutu mutata la ndenge zalaki atala yazali wapi ata bino moko mokili oyo ata bino moko tala mwasi bonzenga à l'âge de fleur à côté na mabele jour ya mariage oyo esenga kana mutu azala vraiment na esengo pendant la fête et après la fête et nuit de noces et consorts parce que bandeli ya vie ezala ka bongo dans mariage et puis ainsi de suite chiko mundu ka kufi boy soit disant oh marraine après ça donc la marraine ne pour rien donc entre parenthèses il y a d'autres sont ba parrain ba marraine ngana en fait ngana ebité batu basoka ba parrain ba marraine pour la nini est-ce que c'est important nana nga bisa makantswa ke no so mtu abala il faut parrain ça la marraine ça là est-ce que qui paraît ngo qui marraine ngo et ça rapport à conseil et ça rapport à conseil to ba wela qui paraît na marraine pour la mutu na makatuku bianza ba supporter fête na ngo ya mariage yo okopona mutu marraine to parrain pour la sana mbongo to ba soka mutu on ça conseil libala c'est quoi libala ça on to vivra d'habitude quotidien raté beaucoup ça na copela ko vivra très bien musu bo fanda route bo vivra dans les mariages et consorts mais bo keka ba bénir bino boyebi est-ce qu'il faudra prendre des parrains et de marraines tout monde ba marraine et belé ba parrain belé ba baby ça coûte ba couple o ba parrainaté est-ce la kosi to sur la pembe vous allez radio le ko télévision c'est là ba j'aime yaya to tcha ba j'aime ko to tcha ba j'aime aimer vidéo yaya et puis tu s'abonner sous terre vous pouvez signer sous passi vous pouvez pas fiston passi pour ani bo s'abonner sous terre ah ba yaya maman yo bon papa fiston o s'abonner sous terre pour ani ko s'abonner s'il vous plaît s'abonner année à suka to banda boye to suka na moi montant mo boye moi nombre mo be ça moi kitoko te ovandi pena otala papa na mama na baya bovandi botala ata moko na bino ta sabona ata msuka mama ye moko sabona ata msuka yaya moko sabona po ani bo sabone teko bo sabone s'il vous plaît pardon papa fisto asengi bino mbongo te papa sere asengi bino mbongo te eloko pona cadeau ya Noël oyo ba cadeau la senga to sabone
To s'abonner ka cadeau ya ngabo pe sanga ya ndena lo babu to s'abonner déjà soko s'abonner déjà s'abonner soko yebite benga ya moi si ya mbala so ba s'abonner ya s'abonner ça cadeau mu pe si yango wana to s'abonner to partager s'il vous plaît to s'abonner ko to s'abonner yo suis parrain to marin couple pour pas supporter mariage na yo. Est-ce que les mariages se préparent yo moko la possibilité na yo o sangi mbongo na o risque mbongo te pona o sana mariage na yo o lingi parrain moko pona soutenir yo. Est-ce que mbongo o parrain ko ya nango apesa yo o sa suka mbongo ya solo azo pesa mbongo na pona ko nuire couple na bino pona ko nuire relation to pona ko bénir bino. Il y a de certains parrains va pesa mbongo ya solo mais surtout peu ezalaka angele faut ça angele ya. Combien de couples te loba awa au moins parrain kutu ndenge zali wana ba parrain za moi bien moi na parrain comme ko bimana na la mariée na moi si o ya bali moi na parrain ki au moins pe marraine a comme ko bimana mobali donc moi na mobali o ya parrain ki to mona yango par exemple zali légion. Est-ce que moi ça la ratia tout ça une expérience ba to ko bali na 6 mois donc bali pa na ma parrain zate Batemwe sinera ici et puis c'est tout, vous continuez votre vie. Donc pareil comme alors moi charge moko boyer pour aller encore plus loin et comme abaté beso likambo secret à famille na yo secret à foyer na yo yo ala kutu mbangu OK de ça pareil maman est tana kutu boy papa est tana kutu boy na ndanga nini est-ce que on appeler ça solution yé pareil maré ndako na yé ta ka problème aya ka pas na yo est-ce que komi to so la pembe ya Tozo la pembe. Tala to profiter la isolo oyo Nathalie Wangu. To bete la yo. Maka to pene yo. To meka na mpe mbasa par ma parwa de sila. Na nga bana makambo wana. Et comment la ma défi moko boye. Yo suis parrain président de la République. Président de la bise dans la tante. Je crois même le conseil RN. Est-ce que komi si ko bino bat oyo to supposé yo mobali oyo olingaki Nathalie Wangu amona bonheur te po aboya ki ko linga yo mutanaki na mobali na ye olinga tika mbali na ye alinga yo yo siko coopérer batela ye poison siko tango ya kufi yo zwinini osepeli yo otika na libanga yo zaki na kala bo sila ni omona ke suki to côté mutu musa suye a comme c'est na mariage siko o préfère bomaye omoni ye libanga to yo mwasi oyo zaki na mobali na Nathalie kala ozaki na kala kuna bozaki ambie o maltraiter mobali amoni ke comportement ça mala muta bino tikela so Nathalie azui Nathalie a comme Nathalie bolongo na a memi eti na mariage yo le kunya o po ani nga saki na ay mala mariage te siko azifi oyo mariage nini o faufile bati la mninga poison siko yo zuni ntam mninga kufi yo zuni yo tikala libanga eti ya bino. Voilà. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Tout ça, là, anglais, tout ça, là, attention. Tout le monde, tu peux la mingi, tu yé. Tu peux te soluer à Nathalie, tu peux passer sur tout ko soit ya. Et l'engé moi si Nathalie Wangu a Koufika Kaboye et Salamina Sud Kivu na Bukavu et Pessi Passi. Alors au nom de toute l'équipe de la radio locale, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille Wangu pardon, mais aussi à la famille de notre veuf Mobali, toujours éviter autant à combo na yepo et ça pena malamuté. Il est pour rien dans tout ça. Alors, été abino, mariage pendant, après, avant, il faut toujours que tu aies un mariage na maboko ya Nzambe. Décembre yango, yaya, na yemba ginzembo awa, ça toujours été pendant la fête que les enfants des dieux sont tués. Na yebi ki ba fête ya mariage et ça est bien en décembre tout comme en janvier. Ya benga biso na radio locale toko chao en contact na bande ko anti-poison pour na bosa la bien. Ata ba nike na porte, ata na kiti, ata na biloko kolia okokufa te po anti-poison ezali wana. O to loba kite, to lobi. Tala histoire bouquet, puis analyse bouquet, y a Nathalie Wangu, jeune fille bonzenga, ou ya tiki biso, presque jour ya mariage naye, et puis si pas si ya kosakanate. Merci na Chris Larise Pelende, réalisateur à émission Oyo, yena assistante na ye Winnie Larise Pelende. Merci na Claudine Larise Pelende, otaki bon na script la fille à papa, nyoso tout wana sous la coordination ya mamari Naoumbi Larise Pelende, la femme à la taille d'une tige de spaghetti, ni courbure ni virage, li kunyate jalousie te kenda kandengo comprendre, la femme à la compressor ezakandengo wana. Voilà. Merci na yope Nathalie Wanga, Mitonga na Brooklyn.
base moi si ya pembe akota kangungi te c'est comme si ba Nathalie bazalaka pembe vous comprenez c'est que bien mbote na yo Mélanie wanga wangu te me wangu nde akufi me wanga zali vous comprendre mais bon sokaka ba Nathalie ekendaka ndengo wana voilà ba base pene ya radio lokole na niveau ya Brooklyn est-ce que bokomi voilà Titina Luzitu merci à toi voilà merci na yo Teongandu Chilamwina leader na Mada City ekendaka ndengo wana voilà grand merci na Tijon Lushombo ya Mama Fran boni nzoto kolongono c'est que bien na botanité mbote na yo apôtre Charlie Moubiala apôtre ya SPP à tendance vous comprendre c'est que bien allez portez-vous bien. Merci à Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo. Merci à Genesis Hotel. Merci à Bino surtout au Koutani prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé d'affaires à tous. Chap chap. Et tchara. Kasi ya moto développe pas titre Ozali Kuna Liboso Tika Torbano Boy. Yaya. Sponsor na biso ya Sika Michael Josh. Au moins il va montrer Oyo. Montre à Michael Josh marque déposé à moi na mboka c'est-à-dire que ça na mabongo aux États-Unis d'Amérique bandeko donc mikolo yo biso na radio lokole kaka boy yaya to ko changer ba montre le rôle la film tala ba montre yango ba montre oyo et wuti États-Unis d'Amérique et pas sponsor na biso yaya to ko changer ba montre le rôle la film na radio lokole na to kata moko na sachet sikoyo na lata ya mboto loba to kata yango na ba sachet yaya au sponsor na biso ya mikolo oyo tolingi bana ya mboka yaya yo biba kala na mboka oya na mboka bapaya ozo idéologie te yo kaka bilamba oui c'est vrai qu'on a déjà mabete mais idéologie no créa pour la mboka tala moi la mboka Mike George Mike déposé na ye bomoni yango montre na ça qui yango wana radio lokole ye a commis deuxième sponsor officiel après Maman Charlotte Caputo Mike George ezali marque déposé à moi na mboka o ezala kaboro na États-Unis ezaka ka ba montre te bandeko ndebo mona wana Mike Josh ezali ba t-shirt ba chemise ba polo na ba soulier ba sapato kaka ndebo ata ba griffe songolo pakala siko oyo Mike Josh pour aller encore plus loin pour na ko faciliter bana ya mboka bana ya Afrika Mike Josh a un partenariat, tout actionnaire, moqué actionnaire na compagnie au Visco. Baby Visco c'est la compagnie au la wax hollandais na Hollande. Yaya, talandenge moi na mboka liko tombo la bendele na biso na mboka ba paya. Mike Josh. Donc bino ba bateka ba wax hollandais, au super kingal ba so bangon na cher. Commandé yango à partir à Mike Josh. Numéro ya ngwa to tell you baga numéro ya ngwa na bo benga Mike Josh direct so ki bongo le kate benga biso na radio lokole télévision déco yo to ko tia en contact na Mike Josh bande ko na boutique na France na Belgique na Espagne na Kinshasa na Afrique du Sud yaya on a besoin de faire une boutique à Mike Josh pour que on va les bénéfices d'Afrique du Sud ah ouais ton ami qui nous sous au comment na courant magasin car ya combo alors il y a ce que l'union de la Moutali Bosso il y a que faire un magasin à combo à Mike Josh ya moi la mboka benga Mike Josh ali wa to benga sur radio lokole ya au koso ba montre au koso ba super wax hollandais au koso ba soulier à Mike Josh ba chemise ya bien Tola takabana mboka Mike Josh ya kutu na biso doye Mishokoto combien kutu Mishokoto c'est que bien Mike Josh donc à partir ya lelo congolais nyo surtout africain nyo surtout mwana mboka yo zali fan ya radio lokole ya benga Mike Josh tout ça la kai fort ata fan moko ya radio lokole zala eloko moya Mike Josh parce que Mike Josh a son supporté télévision Bino a son supporté programme Oyo radio lokole tala to changer ngona na tina fenêtre na film comment ma montre yé ba polo et yé ba t-shirt ba soulier ya Mike Josh donc longonia ezonga et pas moi na mboka Mike Josh kuru doyen Mishokoto, vous comprenez? C'est que bien. Donc, pour beaucoup plus de détails, quand moi, je changer ma montre dans l'émission, le Maï.
Mike Josh, Marga, Moko. Yaya, on a un problème nous les Congolais. Tolingara kola ta griffe ya bapaya. Ta sika griffe ya mwana mboka, to tombola bendele ya mwana mboka. Ba konzi, bote na biso na Congo partout. Yaya, wata ka montre kombo nini. Là ta montre Mike Josh. Vous voyez ngai ya mwana mboka. Est-ce que différence ya bango? Biso bango différence yena. Bokomia Mike Josh. Yaya, benga na lombango, zo na boutique. Oteka ka nyoso, oba oteka marque oyo benga. Osala salon de coiffure, koto osala suki, koto ote moi étagère mon côté rablo ka Mike Josh te, to support tout ça pour tout supporter moi na mboka. Voilà, o toloba kité, tolobi. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Momoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka.